Koko, oui, on conquête Analombe, Bagogene. Koko, oui, on conquête Olombe, Bagogene. Yanto mambo, kuna kimpese wiri pima vipana basobanza. Yanto mambo. Bandeko batali ya télévision nationale mbote epai bozwami bino banso pe boyei malamu na émission na bino bolingaka mingi les chefs parlent. Lelo totondisami na esengo ya koyamba mfumu na kombo ya Nkusu oya fandi na komini ya Mongafula na quartier Matadima yo. Oya ezwami na 25 km na centre ville. Mfumu mbote. Mbote mingi. Mfumu na yebite. Toko benga yo pasteur to toko benga yo mfumu. Benga ngai mfumu Nkusu Kiambu nzala mpanda na Ngola songia nzila to molakisi nzela pona bayindo babunga. Nakoliki aite nabotami awa pe bongo mokolo ya zomi na moko na sanza ya misato na mobuko toyoko kama libwana tuku mitano na mwambe. Topé Bongo le 11 mars 1958. Mfumu Nkusu. Ba téléspectateur ba yebi yo mingi na ndenge olekaka na religion oyo tobengi église africain de Noir. Religion africain de Noir. Bayindo bolamuka. Lelo bakolanda yo lokola mfumu. Bakokamwa yo lobi nini? Bakokamwa lokola boni. Nakoliki aite bayebi banso ete toye po ete tolamusa bayindo na pongi. Soki toye po tolamusa bayindo na pongi, tokoliki aite baye wana oyo basengeli bayoka mongongo yango. Mongongo oyo koyoka maka mingi na kati na ndako ezalaka mongongo ya moboti. Boni bakokamwa soki ezali po ete bayoka mongongo ya moboti oyo aza kopesa bana na etoli kolandela mokili ndenge ebeba pe bana bakoka kolamusa makanisi po ete bazonga na nzela babunga lisusu te. Nazali mwana ya mitano na kati na libota ya bana motoba, mine ya mibale ya basi. Nazali na mango nakoki koloba ete nabotami na yango. Po soki nalobi te nabotami na yango elingi koloba kobanda bomwana na ngai tango nabotami ti tango naza kokola lolenge oyo ngai pe nazalaki komonela mokili, lolenge oyo nabandaki kozwela makambo na nzela ya molimo elingisaki ete pasi ya bayindo ebanda kotungisa pe makanisi na ngai uta wana nazalaki nano mwana muke. Pe bongo kolanda évolution politique ya mboka na biso na bandi kolanda yango kobanda bomwana uta wana bakulutu bagangaka ete lipanda nde lingisaki na tuna mama na biso lipanda ezali nini. Mama limbolelaki ngai wana soki bokotala malamu nazalaki nanu na mibu mibale. Natunaki mama alobelaki ngai pe natunaki mama esalemaki ndenge nini nde atangelaki ngai kombo ya Mfumu Kimbangu kotaki bongo na makanisi na ngai. Kasi na kimokolo po ete nakoka sikoyo kozwa penza mbano ya kotelema lokola boye koteya loba wana nde esalemi na 1981 wapi nakendeki na Mbanza Ngungu na makambo etalaki bongo mosala ya mosuni nde kuna esika nazwaki vision ya kokutana na Mfumu Kimbangu na esika ya kasho na ye pende ebandeli ya makambo maso yango wana nakoliki alokwa na koyanola baninga na ngai yo nakola na bango na bandi bayebi bazalaki kobenga ngai mingi vie exemplaire pona nini nazalaki mopesi toli na baninga pe bongo neleko moko babengaki ngai kutu papa wa Roma pona nini nazalaki na esika oyo ezalaki te nakokaki kolingisa baninga batambola na lolenge oyo elongo bani pe baboya vi oyo ya bilandalanda ya mokili. Po mwana na yo elekaki lolenge kani pe ezalaki eloko nini ezalaki kolakisaki okokoma mokolo mosusu nkumu? Bon, na bomwana na ngai omoni koloba te mokolo mosusu na kokoma nkumu
nayebi kaka liloba mama azalaki koloba na ngai mingi mpo nazalaki kolala noki te nazalaki kolala retard nazalaki na ezaleli ya kotuna ye makambo mwa ebele alo kolandela mituna oyo nazalaki kotuna mama nazalaki koyoka epai ya mama mbala mosusu koloba na ngai te namonaka lokola ntango okokola okozala chef de famille wana nde nazalaki koyoka na mama bon na ndenge nakolaki babisika nyonso nalekaki nabetaki bale nazalaki na baninga kasi eloko nazalaki komona na baninga bakolinga mingi kotianga na esika ya kapita lokola to bakapitaine bon nakolelaki mingi bongo alors baninga oyo nakola na bango bayebi vraiment nalingaki te tozala na bango na vie oyo ya ambiance donc ambiance ya kolingalinga basi donc nazalaki na mwa balogique na nga oyo nazalaki komemela bango okomona na kosepela te kokende na babisika wana na basi na kolinga mingi kokorige bandeko na sens wana yango wana bayaki kobatize ngai nkombo ya jeune petit père donc GPP donc oza jeune ozali tata ya moke donc oza makambo moko ya bamikolo trop olingi mwa balogique kasi koloba te ndenge naza boye atuka mingi na nzela ya mama nde mama alobaki na ngai bongo mais curieusement ntango nakoli olie nazala chef de famille naza chef de famille te nazali mobundeli ya bayindo mfumu nalandi lisolo na yo malamu nayebi te mama oya yo aza na bomoi auti kozonga kala mingi te epai ya nzambe soki azalaki mbele bosololi bosololi parce que namoni kolingaki ye mingi makasi tata na yo ozali kolobela ye mingi te ebongo ye akufa pe te papa pe azonga papa epai ya papa omoni eloko ya motuya naza nango epai ya papa na biso azalaki na mayele ebele papa na ngai azalaki plus un voyant parce que so nalobi bongo ezalaki na makambo ebele mama ndenge abandaki nano kobetela biso masolo ti mpe ndenge tokolaki makambo mingi tomonaki papa na biso soki alobi likambo ekosalema papa na biso azalaki na sagesse ya makasi oyo esalaki te mpenza na masese ndenge biso tokolaki na kati na ndako papa azalaki koloba na biso mingi na masese lolenge wana biso lokola toza mpe makila na ye okomona mbala mwa mingi na masolo na kolobaka na bato naza mpe mwa makasi na masese wana bongo naza mwana ya tata ntango zamana na mama nkusu kiambu ndoyi na ngai mfumu nkusu toyebi ete ozali mosali monene ya nzambe yango elobi ete lokola mpe na bokoko eza na kati makasi elobi ke omonaka na butu ata yo okangi miso omonaka kaka te ata okangi miso omonaka kaka soki olali na butu olotaka mpe bandoto omonaka mpe makambo sikoyo komona ya butu wana oyo olingi kolobela komona ya ndenge nini ya butu komona ya butu olingi nalobela mpo bamfumu ya bakongo balobaki na ngai ete bamonaka na butu ata moto akei koloka bango bazali komona ye bakoki mpe kopekisa ye balobi ete koleka lisusu boye te soki atie motu makasi balobi ke bakoboma ye nalobi natuni motuna na ngai sikoyo na lolenge wana matondo mingi bongo bandoki ya mindele bayaka koya koloka mpona nini bango bapekisaka bango te mpe babomaka bango te bango kaka bandoki oyo bamonaka ya bato mwindo kindoki oyo etondi na kati ya kisasa mundela ye nango na banvutema ya sorte nyonso mpona nini bango bankumu wana bazomona mpe na butu bakokoka te kotelema babunda etumba wana ya butu pamba te etumba ezali soki olobi na butu seke ekomi makambo ya milimo boni bitumba wana ya butu banvutema oyo etondi awa bango bankumu bakosala réunion te mpo badefendre mboka na bango ou alors baza bacomplice bandima ke bango mpe bandimi mboka yango ekufa nango na milimo mabe oyo ezomema bagene na kindumba ezomema bagene na bizaleli oyo elongobani te alors que bagene wana ebongaki na molimo bazala bien protégé bien orienté po esala te bagene bakanisa plus avenir na bango matériel avenir na bango physique avenir na bango na émergence ya bomoi na bango kolandela lolenge bavandeli mais bozomona bien ke bagene oyo
bazokende plus na kobeba eloko nini esalaka te ozwi mbongo mbala moko makanisi eke na basi mbala moko makanisi eke na masanga mais eza molimo mobimba sikoyo wana bango bazomona te kaka molimo ndoki oyo eke koloka kindoki ya plus grave mama na ngai eza kindoki ya moto azopumbuka na butu te me kindoki ya maloba pamba te mokilo ya molimo bozomona mopepe bino bozomona yango ezali pamba me mopepe oyo etondi na milimo surtout biso milimo négatif eleki mingi yango komona oloni ndunda ekobota malamu te me ndunda sende oyo oloni te ekobota malamu oloni mbika ekobota malamu te me nini manyuka eboti malamu osali projet ya malamu ekosimba te oyo ya mabe nde esimbaka milimo mabe eleki mingi nkomo kusu soki totali bamfumu ya bakongo bazalaki matata na bamindele yango ezalaki kolakisa nini bazalaki koboya mindele baya kokonza biso pamba te bayebaki te mondele ayaki mpenza mpona baintere na ye kasi ya pasi ezalaki ke kongo na biso mpe afrike na biso ezwaki trahison ya monene batekaka yango epai ya nkumu nzinga nkuu oyo asalaki te akabaki bokonzi na mondele yango wana pasi ezali ntina lelo oyo na nsima ya lipanda ya kongo mpo na yo nkumu nkusu elakisi nini nsima ya lipanda ya kongo mpo na mindele eza kaka lolenge moko na yambo ya lipanda nanu tozwi lipanda te mpo ete soki ezali mpo tokoba kaka kosalela makanisi ya mondele eloko nini bokobenga lipanda mpona kolikia bandeko balandi bazolanda biso tosala bokeseni ya yambo ya lipanda na nsima ya lipanda yambo ya lipanda lokota ya ntina awa na mboka na biso ezalaki lifalanse tozali kotanga kelasi na lolenge babelge mpe bafrançais balingelaki batitre nyonso toza kozwa na bakombo na bango na administration ya ntango wana bachef medaye oyo batiaki na babibonga bazalaki wana kozwa kaka mitindo ya mindele moto moindo azalaki mongamba ya mondele oyo baza kofuta ye salaire te kasi baza kopesa ye rente de survie elingi koloba mwa makoki mpona kobikela na lolenge wana boyebisa ngai nsima ya kozwa bonsomi epuis yambo kaka ya bonsomi yango tozalaki kosambela lolenge mondele alingelaki libala ezalaki lolenge mibale soki bosali oyo ya bino ya boyindo bokende lisusu na eglize epai ya mondele alatisa voile alatisa pete aloba makambo ya ye bosikoyo mondele akei bino bolobi te mondele akei lokota échanger na administration na kelasi système éducatif ebongwani te bachef medaye basila to bazali kaka boyo bazwaka ordre kaka eutaka epai ya mindele bosalela boye bokozalela kaka boye nyonso ezali losambo mondele ayaka nango esi esila na mboka oyo ezali kaka libala ya kokende kolataka voile na église esila to ezali kaka ezali alors que tata na mama nde banzambe ya se libala ezali baboti bato bakopambola to tata moko boye po alati elamba mibengi pasteur moto akopambola libala nani akoki koloba na mwana na ye ngai babotaka nga yo mpe kende obota lokola ndenge nga nabotaki bino eza tata mwana aza makila ya tata na mama kasi nanu tozwi lipanda te yango etumba ezali kokoba na religion na yo bayindo bolamuka libala elekaka ndenge nini libala ezali eloko elenge mobali na elenge mwasi ntango bayokani tokotinda bango na baboti bakei bayokani kuna na baboti bandimi libala nde bongo na mokolo yango ya libala ngambo nyonso mibale bakozala baboti bato bakobalisa libala biso tokopesa kaka elembo ya koloba te mobali na mwasi lokola bolingani elembo nini bino bolingi ezala ya bino soki balobi tolingi totalelaka libala na biso ndakisa na nzete ya avoka bazwi mbuma ya avoka baloni po mbuma ya avoka lokola bomonaka yango wana ezali na botata na bomama
soki opasoli yango na ndenge nini kasi mbuma ya avocat eza biteni mibale te pasola mbuma ya avocat okomona na kati wana mwana alingi abotama wana donc elingi eloba ngambo moko ya mbuma avocat botata ngambo moko bomama na mwana na kati topesi bango lipamboli bokende bolona bobota basi bazokende luka mabala na baeglise nayebi te soki kuna na baeglise mibali baza kuna bazoluka basi yango wana basi bakekota na baeglise mpo bazwa mabala bato bazoluka misala bake na baeglise mpona koluka misala basambelela bango nzokande libala ezali organisation na kati na société bana basi babotamaka bana mibali babotamaka deja na bonzambe eza deja mariage mais sikoyo bozokende na église bachomere batondi kaka na kati ya baeglise yango babitula ya mibali na ya basi batondi pamba te bomipesi mingi na losambo mpe na molimo ya makanisi kaka soki nasali boye nakokende lola soki nasali boye nde bazozwa mwa bechantio bazotiela bino ndeko abalaki témoignage na église mais moko abali 50 soki célibataire alors oh non yo batia yo masque ya démon ya vieillesse ya vieillesse non tout ça eza lolenge ya kokosela bato na kati ya village na bino Matadi Mayo ba érosion ezosalama mingi po ete leta apesaki bino baumbu mwa falanga te yo lobi nini leta akoki kopesa baumbu ata bamilliard baérosion wana ekozala kaka bolongwa nanu na mokili ya makanisi bokende na mokili ya komona mokili ya kozala eloko nini ezoprovoke baérosion ndenge botongeli yango te batole ya ndako ezali komagazine mai ebele alors canalisation ya bamai esalemi mabe zone oyo tozali oyo ezali zone moko accidenté elingi koloba mabele eza pante mpe eza makasi te mai ntango akendeke mpo mai ye moko soki amisaleli nzela dega ezalaka kaka epuis ntango aza kokende aza kokumba bazelo yango wana nani awa na nini na Delvaux na Pigeon omoni érosion eza na ngambo ya se wana siko na tuni Yolo Lingwala Kinshasa Barumbu lokola evanda érosion esalemaka kuna ezosalema te mpona ni bolingi kokotisa na makanisi kaka bapesaki baumbu mbongo te yango basalaki boye il faut bozala plus concret ke botongi mabe omoni ntango cité ya Kanluka kote ya likolo na se ya Pigeon parce que moi ntango mondele atongaka Pigeon atongaka lolenge bakoko na biso batongelaka lolenge nini lokola mboka ezalaki likolo après bango zamba tina mai do bamai oyo ya batole ntango ezokita eke kokuta misisa na makasa ya nzete moye mema mabele ezali te mais sikoyo zamba wana nyonso ezalaki pembeni ya bandako balongoli yango baremplace mapango ya bato yango ezoprovoke baérosion bokosilisa mbongo na bachinois baye basambelaki ubie batongaki kasi bazokanalize bamai te chinois asambeli te parce que bamosusu bokomona ke non chinois ye kosala mwa mystique moko mpo érosion esila te chinois mpe aye atongi donc bino mpe bobengisa baarchitecte na bino batonga mais il faut bazala na contact na monde spirituel mais érosion eza esprit moto aprovoke yango te mais mai moto eprovoke yango ndeko na nga Gracia alobi boye alobi bankumu mosusu bazali koteka mabele yango esalaka nkumu nkusu pasi bankumu batekisi mabele mpona nini nkumu atekisi mabele mpo aza nkumu ya bibamba mpo nkumu ya solo ayebi valeur ya mabele oyebi bandeko balandi nzambe ntango asali mutu atiaka ye wapi atie na mabele okolia na mabele okolala na mabele okolata na mabele okomelela mpe kaka na kati ya mabele mpo ata mai oyo tomelaka evandi kaka likolo ya mabele ndunda yo okolia ekozala na mabele ndako yo okotongela yango na mabele boni okoteki soki otekisi mabele mpo yo ozala nani mpe okoma wapi esoki esili
awa kutu tozali awa conférence de Berlin esika bakabolaka mabele na biso lokola tozalaka te oyebi lelo mpasi nini toza nango petrole oyo ya yo kosimba te diama na yo kosimba te coltan na yo kosimba te bongo soki otekisi mabele kasi omibomi te mpo sikoyo okende kovivre na mopepe mowumbu atekisa mabele lelo azalaka wapi akomi kokende koluka bisika ya kovanda na esika akoki kosalela ata mwa bilanga soki okuti moto aza kotekisa mabele ya solo aza na boyebi te tambola na mboka mindele kende na Asie okomona batekisaka mabele te batekisaka mabele te mabele eza sacré soki omoni moto atekisi mabele bonzambe eza na kati na ye te mais soki bonzambe eza te yango ozomona kaka zwano mabele mpo bayebi ntina na yango te eske oyebi ke nzoto no oyo ya mosuni eza mabele mais soki otekisi mabele sikoyo nzoto no eza attaché na mabele sikoyo yo otekisi mabele mpo yo vivre ndenge nini eza mpo yo okufa donc moto atekisaka mabele aza zoba elamba nini olingaka kolata ya bonkumu to ya mosali na nzambe babenga ngai mokonzi ya mboka mokonzi ya mabele to babenga ngai mosali ya nzambe ngai moni likambo mosali ya nzambe mama nalimbola mwa malamu na bandeko balandi moto oyo avandaki na ndako azwi liloto to ndoto lolenge ya kosala sapatu mpo bato baza kozoka mingi bapota bazoniata bamicrobe moto asali sapatu aza mosali ya nani si azaka mosali ya nzambe moto atongeli bato ndako mpo balala aza mosali ya nzambe moto asali bilamba mpo bato bamizipa na yango aza mosali ya nzambe mpo mayele wana ya nzambe mpe nzambe moto atindi ye bosiko basorte ya basali ya nzambe oyo neti mama na ngai azolobela oyo wana ekomi nini pamba te na mosala oyo nazali kosala ata yo ndenge oye wana oza mosali ya nzambe mpo na nini mituna yo ozali kotuna nzambe alingaki na mokolo lelo oya kotuna mituna oyo mpo bandeko mosusu mpe bakoka koyoka lolaka oyo ndeko na biso oyo aza kozwa bilili azosala mpo na nani mpo na bandeko balandi na ndako azosala mpo na ye moko te elingi koloba moto nyonso asalaka mosala mpo na esengo ya bato banso aza mosali ya nzambe nkumu olataka bilembo ya bonfumu te yango elobi nini matondo mingi pamba te mba mosusu boza komonela bilembo ya bokonzi to ya bonfumu na bakable na maboko balunga wana batia nini mokila ngombe ekoti kasi otalaki mpenza te moni soki otali awa elembo ya matondo kosatikana luboye bazwa yango malamu kasi elingi koloba na mokuse bokonzi oyo nga na kolinga emonana na miso ya bato ekozala bokonzi ya mosala oyo na kosala bongo bato baloba te amerite kozala bokonzi kasi bokonzi te lokola balobaka na lopoto ya koparaître ya komilakisa ke ozali mokonzi nakopesa ndakisa moko mama na Centrafrique président ancien empereur ya Centrafrique Bokassa asalisaka bilamba ya cher elamba ya mwasi na ye ezalaki kutu na valeur à peu près ya 1,800,000 et quelques mille francs français ya ye moko toloba te couronne ezalaki en or mpe lolenge nyonso asalelaki yango ti mpe ndenge akomaki empereur me lokola mitiaki empereur asalaki mikolo boni naki empereur yango ake kaka bongo mpo ezalaki komitia lolenge wana tata nzala mpanda alobi ye aye kobundela bayindo aza nanu mosali ya bayindo mobundeli ya bayindo soki alongi nde akomi nkumu oyo wana nde bakopesa ye na ntango wana molato wana ya kinkumu mpo akoka bongo kolata batindelinga motuna moko awa na pesa yo babi ke sur le plan spirituel omonaki makambo na bomwana na yo
Ah oui, na bomwana ntango nazokola bilembo ezalaki ebele mpenza mpo ngai ntina nakomaki na deuxième primaire nazalaki komona te ete ndeke akimaka likolo. Ndeke akimaka likolo ngai nazalaki komona ndeke kaka mingi na se mpe nazalaki kozwa ndeke kaka lokola boye kaka ti mokolo moko ntango nabomi ndeke nde nakomi komona sikoyo bandeke bakomi kokima likolo. Na bomwana na ngai nazalaki koyoka nalobaka soki abimi na bana na ye soki awuti na bango na ndako nga mpe nazalaki kokanisa te bandeko na ngai nyonso mpe bazalaki koyoka ata tolali na butu ntango mbwa aza koloba to niawu aza koloba nazalaki koyoka kasi esalaki te lokola nakomaki kobeta masolo wana nde namonaki koyoka wana eyaki kodiminue. Kasi na bomwana namonaki makambo ya ebele mpenza yango nalobaka mbala mosusu omoni soki soso abimi soso soki apasoli bana na ndako mokolo soso abimaka okomona mingi akepa mokolo na ye me bato bayokaka kaka ndenge azoloba wana te soso azoloba tanga bana mpo na boti bana tanga bango aza koya epai na yo yango nazalaka mbala mosusu bo nalobi te na bandeko batika kolia soso me ngai nazalaka na somo ya kolia soso mpo lokola nazalaki koyoka bango. Ntongo ozalaki koyoka minoko ya banyama nazalaki koyoka sikoyo kaka su te wana sikoyo eza libombami lelo na koloba te mpo oyo nazalaki koloba yango nalobi te ekomaki kodiminue. mfumu soki ntongo etani obelelaka bakoko to osambelaka? Yango wana kaka moko kaka kosambela euti na kobelela eza kikongo kusa na mbila. Donc kusa eza lokola kotia mbila lokola mbela yango bobengaka kosambela elingi koloba na ntongo nabelelaka mokelo ya bikelamu biso nabeleli balongo mpe nabeleli bakoko molongo wana nyonso misato ntongo mpe bangonga oyo nyonso ezali ngonga ya misala to ngonga mpe ya kokende na kolala. Soko na butu oloti mpe ntongo etani okoya epai ya bato basosola yo to yo moko okomifandisa mpona kososola? Nakolikia ete soki nalali naloti ndoto lokola bandeko mosusu bakolala bakolota ndoto bakoya epai na nga mpona limbolela bango bongo nga soki nalali naloti ndoto siko nga nakokende epai ya nani kasi nga nakozonga na kati mpo ete nasenga bososoli ya ndoto wana. Nkumu nkusu soki na politiko babengi yo osala okosala lokola mfumu to okosala lokola mosali na Nzambe? Motuna ezali malamu mingi pe ezali esengo makasi kasi nakobanza na lelo bandeko ya politiki soki bakobenga ngai mpo ete nakende kosala na politiki nakoyebisa bango na eleko oyo ebonga na ngai eza na politiki te kasi ebonga na ngai ezali na ngambo ya religion ngai na bango toyokana tosolola mpo ete ngai nazali na représentation spirituelle na ngambo ya religion bango bazali na ngambo ya représentation politique mpe bongo batechnicien mpe bato ya science bazali na représentation ya misala. Alors tobalisa tosala libala wana religion politique mpe science wana nde esali bokasi ya misala. Olobi boni mpona bofuluki bwa territoire na bino? Matondo mingi yango lokwa toza kolimbola awa ete na eteni tovandi ya solo yambo tolobi te biso bayindo toza na kati na lisuma wana eza kolingisa ete to récupérer nano liboso lipamboli mpo lipamboli eza na ntina yango nde ekosunga biso mpo tokoka bongo kokende liboso. Lelo na eteni tovandi ya solo matadima yo tokutaki yango mboka penza ezalaki nanu kopusana ta te kasi lelo matadima yo ekomi mboka munene mboka kitoko mpe bongo bajene bazali na matadima yo
esengo ya makasi ezali mpo nini bajeune ya Matadi Mayo bamipesi mingi na mosala. Soki oye na Matadi Mayo okomona bajeune bazali basusu kosala bilanga, basusu bazali kotekisa mabanga, bamosusu na bakudeme, bamosusu bakei ata mpe mosala ya kiporter. Vraiment bamipesi na misala mingi mpenza mosala ya bilanga. Bajeune mpenza ya Matadi Mayo bazali makasi mpe na masonnerie kotonga bongo mpenza. Développement ya Matadi Mayo to évolution ya Matadi Mayo kofuluka ya Matadi Mayo pasi kaka ezali ete likambo na lotiliki penza ezosala biso pasi bakomisi biso lokola bato ya zone annexe. Toleli na bakonzi mpo baya kotiela biso cabine pamba te Matadi Mayo ezali quartier munene. Soki boye kotambola okomona te lokola bino bolingaka mapona mbapona bino komona te électorat munene ezali na Matadi Mayo. Kasi pasi ezali courant penza ezali te, et puis mai ezali kobimela biso na mwa batango. Tozangi mwa makambo mwa ebele oyo ekoki kosala te. Nzela na biso tozali pe enclavé po toza kaka na entrée na sortie moko. Nzoka na tango colonisateur azalaki nzela na biso ya Matadi Mayo ezalaki donala bato ya semi enclavé. Po nini soki okoti okobimela kaka nzela okotele. Nzoka nzela ezalaki ebimi tiki mwenza. Soki bakoki kosunga biso pe lisusu makasi mpona kofongola nzela wana pamba te ezali nzela oyo ekofacilite ata pe commerce pe makambo ebele na ngambo bamboka oyo mosusu ezali ti kuna na Lukaya. Mfumu Kusu kotoyo bakuluna bazali penza te. En tout cas epai na biso na Matadi Mayo ndenge na lobi ba jeune ya Matadi Mayo mwa mabe muke ezali po moni lokola pe bangi ezalaka kaka na ba quartier mosusu lokola pe mwa balotoko ezali kasi kuluna oyo ezodondwa na Kisasa. Matadi Mayo alobi bazali très bien éduqué, balingi makambo ya kuluna wana te, bazali na yango te, basali kaka liboke na bango moko. Kutu Matadi Mayo nakanisi ezali rare ya bakartier oyo nakoloba na télévision te po bakoyokela Matadi Mayo likunya baya okotela biso ezaleli wana ya mabe na Matadi Mayo. Me nalobi te na Matadi Mayo toza na exception, donc exception so nakoki naloba te. En tout cas na makambo etali sécurité toza na mwa sécurité na biso, mwa sécurité. Gari bajeune Matadi Mayo bakobenga na bino so boye na kuluna na bino po balingi yango te. Bango baza très bien éduqué, bien formé. Lokola pe solo ya moniza siège esika vuvamu eza mwa solo ya kitoko wana ezokotela bango vuvamu. Tozonga na esika oyo tobungela po tozwa kimia. Omoni mwa solo wana lokola bango moko pe bayebi te papa na biso pe azalaka wa azoteya motema kokita tolingana. Bajeune ata baye penza physiquement boye te mais spirituellement baza na kati ya ezaleli wana toswanaka na biso pamba te tobundaka te. Donc biso pesa biso machette dari boya kobakisa ba machette mosusu na bakongo o bobotolaka na bakulu na kuna boya kotikela biso yango po bajeune basalela babilanga boya kotikela biso pe ata na mwa batracteur. Bilonga kani osili kolonga na mobembo ya bonkumu bwayo? Na mosala oyo tozali kosala esengo ezali mingi na tango sango oyo ekoteli bilenge etamboli bamboka. RDC ekoti na bamboka voisin oyo toza nango eketi na mikili ya poto. Elonga ya monene ezali mingi oyo wana pe bongo bajeune na biso baza kosala molende mpona komonisa ete bazwaka mwa éducation oyo ekoki wana nde tokoki tobenga bilonga mpona biso. Pamba te nayebi te bato ebele balingaka oyebisa bango naza na eloko boye soki naza na elamba
eza mpona nazipa nzoto soki naza na sapatu eza mpo ebatela nga na bamicrobe na bamabaku nazoka pota te so nabeti libaku so naza na motuka eza ka mpo efasilite nga kokende wana nanu elonga nanu nazwi te donc elingi koloba oyo nga na kondima te nazwi mokolo mpenza na kosepela te politike eyambi makambo na motema moko mpe biso bayindo tokoti na eteni ya kosala nde wana nasepeli kasi nalakisa motu motuka yo ozotambola na motuka olobi te nga nazwi motuka ya kitoko mundela ye atali yango alobi o mituka okute epai na biso tosalaka mosusu te si tobwaka omoni na bonzambe epekisami kosimba to kongumbamela to kosamba bikeko sika yo okoma nkumu yo moni boni nandimi te ke na bonzambe bapekisa kogumbamela bikeko nga nandimi yango te mpo na nini nandimi te me nalobi te ke bato bagumbamela bikeko kasi eloko nga nandimi te mpo bato batangaka bible bayebi soki nabosani te na Genèse 25 balobi na bango ke bosala bikeko ya forme ya baange en or bosala 4 chérubin botya bango na mifinuku bongo na sanduku wana esika bokobanda kosolola na nzambe na église catholique presque bikeko ezalaki kuna ezali œuvre bato basali me lisolo wana balobi ke kogumbamela bikeko te baye kokolisela bino yango nsima ya nzembo na komitunaka ntango nzembo ya na komitunaka na bandako ya nzambe botondisi bikeko kasi bikeko bokoko bino boboyi babimisi bagroupe charismatique oyo ekokoma bagroupe de prière mpo na koloba ete idolatrie pape bagumbamelaka ye me yoka liteya okoki kogumbamela moto te me chef mokonzi azomérite bino na bandi ntango bopesa ata mbote pa mokonzi fo kita boye mpo na kolakisa bokonzi na ye mpo na nini na mokanda bokomeli mokonzi okobanda na son excellence son éminence honorable okoki kokoma mbala moko te ke monsieur le président mais faut koma son excellence monsieur le président elingi koloba bato bayeba komikitisa alors soki tolobi makambo ya bikeko parce que bikeko eza forme ebele mpo ata bible nga nabengaka yango eza ekeko mpo na nini eza mokanda bato bakomi eza papier nsima nango moto azwi soit encre ya imprimerie balekisi yango na imprimerie bapapier na basali yango na imprimerie eza na nguya te nguya maloba oyo ezali na kati mais soki ezalaki na nguya mbele ebongolaki moto mwindo ekomisaki ye mokonzi me kaka wana eye kokomisa moto mwindo mowumbu ntina lelo moto mwindo azokoka kobengana bademo ya célibat te na buku wana azokoka kobengana bademo ya chômage te azokoka kobengana bademo ya liwa te bademo ya maladi te eza mokanda alors mokanda wana bato bazoloba te eza liloba ya nzambe nde eloko esika ezosala mwa pasi nayebi te bato bato basilikaka mingi wana kasi nga nalobi bino moko bolobi Dieu est le même donc nzambe aza kaka ye moko wana lobi lelo na lobi ekoya soki eza bongo mais testament ezalaka na valeur kaka soki moto akufi sikoyo so basali ancien testament na nouveau testament mpo ezala na valeur esengeli kolo nango asala nini akufa yango ekosala te oza na esika mosusu ya kotuna lisolo na ye te parceke akufa na ye alors soki batuni yo nzambe alobi nini yo fongoli mokanda mpo si akufa yango koloba la bible dit parce que testament na ye mais soki nzambe aza na bomoi ntina lelo alors maloba na ye tokokuta yango na mokanda te mpo ye moko azokontinue koloba ti lelo alors totuna sikoyo nzambe alobi nini mpo na RDC lelo bopesanga verset biblique ekozala te parce que programme tozotambola nango ya nzambe oyo aza vivant et non nzambe oyo akufa oyo atika testament omoni yango wana alobi te soki eza testament ancien na nouveau eza mokanda ya moto akoma moto wana akufa testament wana ezwi valeur mais moto aza vivant parce que nzambe aza le même hier aujourd'hui et demain de lobi lelo na lobi ekoya
donc nzambe aza kokontinue koloba tina lelo yango ezosala mama na ngai chila pasi na kati na mboka oyo bato bayebi te lelo programme nini nzambe apesi tosala nini bato bazotambola kaka bongo mwa lisolo mokie na oyo etali crocodile aluozi crocodile azobima na luozi lisolo wana toyokaka yango biso kutu oyo kutu boye koloba ya mibale oyo ngai nayokaka yango kala na ba 66 ke ngando moko abimaka kuna na luozi bakangaka ye moto azalaki kobongwana na ngando mpona yokaka lisolo me nsima na yango nayebi ke balegende eza ebele mpe bamasolo eza mingi ya bongo mpona kokota na lopango oyo ya yo ya Matadi Mayo namoni elili na ye mebetela biso mwa lisolo moke na ntina na ye ya mama Kimpavita ndeko na biso ya Kimpavita elenge mwasi ya mibu 22 atelemaki ntango azalaki na mibu 22 mpona koteya sango ya lobiko ya bayindo lokola kaka ndenge biso toza koteya lelo ete bayindo tozonga na bonzambe na biso bayindo tolinga na biso lokola mbanza Congo bapanzaki yango na bitumba oyo ezalaki na 1665 tosala makasi mpo tozongisa bokonzi na biso lokwa ndenge mpe lelo toza koloba te tosala makasi mpo bokonzi na biso ezonga na maboko na biso nde bongo mindele basilikaki ezalaki bamupe mibale Laurent Delic na Bernard de Galon bazalaki na niveau ya bakokoma baévêque nde bango wana le 2 juillet 1706 nde bamokangaki mpe bamotumbaki na moto elongo na mwana mpe bongo na molongani na ye sikoyo nalingi nayeba ndona nzinga d'Angola ye azali lokola Sainte Marie epai na bino te biso soki tokoki tolobela Sainte Marie epai na biso wana esengeli tozwa nengwa lwezi oyo aboti mfumuki mbangu kasi nengwa nzinga azali moko ya bankumu ya basi oyo babundaka etumba na mindele oyo balingaki kobatela bokonzi na biso nde bongo mondele abundisaki bango makasi penza do bazali parmi bamama oyo baresistaki lokola ndenge na Bible kuna botangaka par exemple ba Esther lokola bongo donc baya Kimpavita banengwa nzinga baza lokola na regroupement wana ya balongo lokola basantu na biso tolingi toyeba bokonzi ya bokoko ewuti na nzambe to na satana motuna kitoko mama ye moko koko nani akelaki ye eza nzambe bongo ndenge nini bokonzi na ye ewuti epai ya satana kutu eloko moko na koyebisa mama na ngai po tuni motuna ya satana bolongola nanu na mituna bino makanisi ya satana moko azalaka na likolo nzambe abwakaka ye na se donc wana eza nango masolo moko mondela fabrika na ndenge na ye po satan wana aza na ye te kasi eloko nalingi naloba bokonzi ya nzambe eza bokonzi oyo bakoko bazalaka nango kala yango wana tozobunda mpo ekoka kozonga lelo kasi bokonzi oyo toza nango lelo majorité na Afrique eza bokonzi ya mindele yango nde ezosala pasi